Maman Denise Nyakero azali femme légitime au ya chef de l'État monde entier eyebi. Koto pe maman Gisèle Piana soki abotaka na mokonza mboka eza ba vie moko zaki en dehors non pouvoir ya chef de l'État. Maman Denise Nyakero azali femme légitime au ya chef de l'État monde entier eyebi. Koto pe maman Gisèle Piana soki abotaka na mokonza mboka eza ba vie moko zaki en dehors non pouvoir ya chef de l'État. Le mal les anini, le mal les ali dernièrement émission na auto lo bango awa na Congo batu bakomi koluka ko salir batu na ndenge mobo ya mabe bakomi ko zo ba vidéo ya mutolobi boye malobano esilite bakati pono luka ba intérêt na bango. Maman Denise Nyakero azali femme légitime au ya chef de l'État monde entier eyebi. Koto pe maman Gisèle Piana soki abotaka na mokonza mboka eza ba vie moko zaki en dehors non pouvoir ya chef de l'État. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, Nabandidon sur la face céleste. Mbote Nabino Mbote, Bozali, Ebele. Partout dans le monde, vous avez l'ambition pour la maternante. La PCB Mbote, dans les États-Unis, Binotu Mbote, Ebele, en Europe. Siwa Mbanja. La PCB Mbote, on a vu que non, ici, à Salinjembo Kitoko, état de droit. Au consommant dans un mois d'appui pour vous aller organiser qui chasse. Siwa Mbanja. Tous un clip pour nous. Donc, il s'agit de chansons patriotiques qui toquent. Vous en Asie, Océanie, en Afrique. Sans oublier, en République démocratique du Congo, et Saline de Konabino, Moïse Mankantiba, Nemiso Bolingara, tout le bateau, automessana comme ça, la décryptage, il y a actualité politique. Merci, Minandeko John Mbo qui bénit ma caméra. Alvi Belessir naturel équipe Malava Céleste Cécile Mboko la fiti moi de Masiara équipe bande kono so bandara Tibal les toloba toujours lola les ako futa simatoro loba Nzambe abotorozaye wapi pour s'abonner massivement à la Voix Céleste pour na bozoka actualité en temps réel après discours à chef de l'État ONU baseng RDC et qui n'a pas qu'il y a dialogue ya formal na minute to lo ba ba mané venir au ma niveau ya Washington il y a un émissaire il y a ECC il y a un pasteur Akekuna Akekosa nini bandeko boyeba est-ce que 2021 on peut demander au sebe ça le matin dossier à Gisèle et Maman Denise et comme wapi. Qui est derrière Gisèle Bella? Officie dans les années, ils ont banane. Et ça, Belema, oh, Toko Limbola, Awa, Bissona Bino. Mais dans Zalina Morote, tout ça, Nanani, tout Zalina, l'enfant terrible, où Azali mon cœur va communicateur, Naïni, tout ça, la décryptage, actualité politique. Ceux qui ont même langage, l'enfant terrible, bonjour. Bonjour Antibal. Bonne santé. Ouais, très bien. Santé ça bien. Kande Boumona. Angolo Nzambe. Nyon Seli Kamala. Ok, santé ça bien Angolo Nzambe. Dossier à Gisèle Pelana, maman Nabiso. Maman Denise la première dame. Et comme Minesikani. À moins que nous communicateur. Osukia bagime zangi bino expliquer bande bazo ba awa asola ngo komi wapi non Antibal démentir on doit te former au moins comme c'est ça solo Antibal expliquer batu bino boza batu bo communiquer pour na bango Antibal si on peut le dire normalement la logique des choses dans un communicateur il y a IDPC et non il y a présidence pour nous le bilan Marambo est le président de la République mais toucher le pouvoir non il y a on envie toucher le pouvoir tous on doit intervenir les camboumons où ça peut être formol to qui muté à mabe to les cambo est logique tous on doit intervenir mais bateau baza mieux placé au lobelongo ba lia mbongo na présidence ba on est ba ko le bilan Marambo wana mais le mal les anini le mal les ali dernièrement émission na auto lo bango awa na Congo bato bakomi koluka ko salir bato na ndenge mobo ya mabe bakomi ko zo ba vidéo ya mutolobi boye malobano esilite bakati pono luka ba intérêt na bango donc maman Denise Nyakero
azali femme légitime au ya chef de l'état monde entier eyebi côté pe maman Gisèle Piana soki abotaka na mokonzi mboka eza ba vie moko zaki en dehors non pouvoir ya chef de l'état mais lelo mokonzi mboka akomi mokonzi ya ba institution akomi garant de la nation il faut respect na quand même ezala ezala ko bilo mo boue opposition ceux qui muté mabe ba jouer ba beti nango déjà na bisa ebatu bazala bon calme ba enquête et ça là mais mon qu'il est à toi Eric Leng nous il dépasse besoin facile au diaboliser. Non, so bien commis quelque chose à prendre en respect. Non, Eric Ilenge, koloba makambu ya Eric Ilenge, koloba makambu ya Joseph Kabila abotana mwana Adidas Pembele. Et ça ba réalité. Aboti yango avant soit pouvoir te mais pouvoir. Mais ya Tshisekedi tolo ba pesa réalité. Non, réalité. Moi li fan toi na moi si te penda inchi lo ça. Non, mwana mokonzi mboka bonga botama. Et bonga botami le mokonzi mboka zui aza pouvoir boka boti na moi si mso boti buter. Mokonzi mboka zaki dana ba vie na ye. L'air amoni a eu responsabilité mon boy et sengi a soukola pe façon d'être na alaxi ba tout moi sinanga yo abupia oh wana muso atikali wana akomo dépendre de la maison civile yé azasu direct na chef de l'état au moins que na téléphone privé mais moi je ne pense pas parce que maison civile les ana pour nous traiter ba makambunyo sur un chef de l'état ou ezali privé ya yé donc c'est ça bandeko bazongo pe na actualité monter ya ko comme mango sope marketing. Et ça, ma vie privée, naïe. Donc, toko zoa le devant de la vie privée, na omoni. Et là, au monde, artiste et musicien, mon lobara, soko eze loko ba congolais ba banga raté. Loko la vie privée à batu. Et ça te. Le loyo, oko zalo kende na ville omoni, oye na mutu ko lingo par komoni, batie ba panneau moko babi parking privé. Ya mukolo place au bout. Au monde on respectant aucun luki place mususu. Mais vie privée ya mutu bat ba comme au parc ngoka oye ko parquer na vie privée mutu ça pour auto tout nana no vie na et là ça la passe yango chez nous les Congolais donc le mal yango donc antibal makambu ya Gisèle Pela makambu ya maman Denise bato baza mieux placé en lobango baluka ba Christian Bosembe ba bali ambo na présidence biso objectif na biso ça to pesa pouvoir là to pesi pouvoir ba négliger biso ba ki pasu bisoté rentrée scolaire en babenga biso te bakipa biso te kaka so matinée tokei toyoki mamba oloba so IDP ça posa mo population to sali ba musala to sala biso ba bourriette nde to zaka to tonganda ku batu bako mo olala na kati biso tikala libanda to zoloba likolo ke kitate seke matate donc biso tout total kaka 2023 moi na biso pe to négliger te IDP aka moi na biso to zane kaka. OK, merci Binotou Botala 2023 alors avant to kota na actualité. Moi nous présent quatre à partir na bino les gens va pionner soit pionner on sait na kabunde kabuya ba kende bio IDP c'est pour ça la raté kuna pour on ça nini et lo gwani ya ba théâtre so bo singa na kabunde na kabuya ba kende pour na mambo article 26 c'est que bo singa chef de l'état za sous candidat en 2023 hein bablo musu c'est bablo to kokota na makati na ngote IDPS ya au monde IDPS et ça reparti adhésion te IDPS c'est ça parti à masse nenge batu ba yaka na ndepe batu ba bimara bango moko na côté IDPS na fiche d'adhésion na yaka na sentiment na nga boy na CPA na nga na histoire à partir wana ba parents na nga ba encourager nga ba bitika sala litina na ye na nga na IDPS so pe nzambe wa zo bongisa po na IDPS e kokisami pe ka lo ba vanti donc c'est ça batika ba rimer wana ba okendo wakenda o biso bato aboye papa iriachi à parti etika la iriachi à parti mutu apesaka bato wana ba dirige le parti confiance ezali Etienne wa Mulumba. Bah wakenda tout bah là awa si on peut se le dire photo loba pourquoi tu sais que dans le mois que tu n'as fait faut qu'on a attend un message à Makabund pour as secrétaire général ya parti ba mi tout na question on a dit ba mi tout na question on a et puis c'est là ni statut na soit parti mon konzamboka nenga zawana azu empêchement définitif te azu empêchement définitif ezali wa soko bu eye awa toke na congrès pour tout misa président si quoi azu empêchement définitif te azali nde engagement mo boye ezo permettre te aya sous na parti et puis engagement des définitif te azala ba mandat ici là si quoi lebino obito ke na congrès tolongoli comme président si quoi on a représenté IDPS tala nga mon dieu papa okay, merci et ça blom sous soir OK merci to continue ayo kate ko si qu'on a vivre vraiment ya si je na bengi sebino première étiquette autant biso na donc les pasteurs Eric Senga de l'ECC en séjour aux États-Unis où il devrait être réjoui
rejoint par un dirigeant de la Séco, Abbé Choli. N'a pas ça par révélation un mois. Un bande de voir Antibal, Azangola, Zaga, Tamai. So I saw in Ganozo, Azo, Bebe, la Cocha Tembete. N'est-ce pas que nous avons prévu Choli na Katumba qui nous est assis. Bandeko, Bolanda, article, n'a bien opposé, invité dans ma question. Les pasteurs Eric Kiseng a de l'ECC en séjour aux États-Unis où devrait être rejoint par un dirigeant de la Séco, entre parenthèses, Choli, pour des rencontres avec quelques personnalités politiques américaines proches des lobbyistes payés par un leader politique congolais, Katumbi. Bandeko, voilà le premier élément. Deuxième élément, binondé pouvoir la bien comment vous allez menacer. Ok. Deuxième élément. Sénateur moko américain a commis Mukanda. Na Mukanda lobini bandeko totanga awa. Pe Antibal lo bagana ba preuve pièce par pièce ne venanga veka loba. Na ça ni nango awa na petit un sénateur. Sénateur, 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 sénateur. Sénateur, sénateur, sénateur. Sénateur, sénateur, sénateur. J'espère que awa na laboratoire na ngai bani les belé. Sénateur ko Mukanda aloba nini? Azo senga Tshisekedi a dépolitisé Seni. Après Mukanda sénateur wana département États-Unis. Ou abengi soutien romain. Yeska ba tetaka makameta Afrique. Ba pesi ordena amé ambassadeur digital au bato ya lamuka ba on a proche à Tshisekedi babi kende au pesa message pas Tshisekedi mais attend que ne bazana fati apesi message pas fati te mais akokuta na mboso avant que kuta na mboso ba ne de pas Katumbi donc c'est eloko c'est Katumbi qui a joué ça akepa mboso apesi mboso message oyo département apesi mboso aziango apart Tshisekedi a voyagé que les États-Unis au mona landa ki tina nini a remettre au lelo on de toloba awa délégation ya SC bazakuna awa la Choli na kati wana ba osenga nini il faut dialogue où ils la piloté par l'église catholique mais pour na eloko simba donc et il tout comme le 30 aussi mois septembre si Fayulu le 29 a réussi à mobiliser population congolaise du banda mebele donc directement selon carte na bango to zone l'esprit le 19 septembre. Parce qu'au monde en 2016, la communauté internationale a senga donc il y a un vrai dialogue. Bon, il y a Tchabetara le 19 septembre. Bon, il y a un bateau à pouvoir. Na bateau à pouvoir. Bon, nous sommes les Occidentaux. Les pays bisoto tiré intérêt tant qu'on a bateau à population mobilisée et on va dialoguer. Pour nana ça crédible, c'est la 5. Alors, conseil, c'est une question dans les 5 ok, des lobbying dans les États-Unis pour un dialogue. Nicolas au Poussana, selon Bakano Nangai, Kadima, semaine tout bas déjà, Bazako a terminé. Il y a attaqué mon cas à communicateur et partout pouvoir. Mais bien que ce soit Moulaï, mais nous allons comprendre. Nous ne se préparer d'engagement. Nous ne se préparer pour le tout dernier carton et Simbate. Merci Antibal. En tout cas, bateau Borlandanga beau tirer attention mingi. Na marambo na loba par rapport à dossier oyo. Antibal na landio bien, vous savez, la politique tous avons ba piste des solutions. Oyo wapi notre président Félix Antoine Tshisekedi à travers ba partenaire naé baza ba piste de solution na marambo nyos olobia. Oyebi l'air kadima abimaka na vanda boye na sepena na bia bakoi na poule na biso na piège. Pourquoi na loba bongo na yeba que non aimé ma crise mais Antibal yeba ngo eloko nyonso oyo ezoya en dehors ya makambo oyo na aux États-Unis azo sala wana eza na avantage ya mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi on bien avantage na ye avant élection biso tuna bino toyebaka toke na transition sans Joseph Kabila
mais manière ya okota na transition na sa Joseph Kabila ezalaki te. Pourquoi banda kozela Kabila boya maponami bafandisa biso na dialogue, mais quand on peut pression tellement le cas qui Kabila ndima maponami apesi biso pe d'offert malgré tout bokonzi ya mokonzi mboka eye konzi mama, mais ezaki batu banda ko croire na ngoti biso moko nous les parlementaires debout ba communicateurs dès le début tobaki et lo ko sa transition sans Joseph Kabila. Donc transition sans Joseph Kabila bomoni pouvoir ya chef de l'état pendant 5 ans a travaillé na ba différentes ba plateformes koto bato la muka koto bato nini baye tout au bomonio et salama. Maintenant l'État-Unis d'Amérique a appelé Félix mandaté même mission. Au monde marambo to eleko barbara l'histoire se respecte. Natanga Mobutu bato bolanda nga ka libanda ka boyi. Ti Mobutu abete elango 32 ans kaka boyi. Kaka boyi. C'est quoi non mona wana? Aza pion ya opposition pour nous lukela bango cop na 2023. Opposition na ozo mona wana. Eza déjà ya repanzana eza divisé. Batali sikoso totike élection esa manamboka oyo Tshisekedi ozwa majorité. Na ndenge azalaka so nga sa eloko a contacter biso bengi biso so sengi pe mosolo bimatolier tondimie eloko ngonde assemblée koma so to bito perdre majorité et ezali souté. Donc dans ce cas là PPRD ke bunga ba ensemble ke bunga donc politique o Tshisekedi dans la cas biso le baka une fois IDP au pouvoir ba parti nyonso wana elimo. Donc pour elimo te biso il faut tokendaka na esprit ya ba dialogue. Donc esprit ba dialogue la skoye bisanga na no bénéficier non. Yo so mona na dialogue bovandi babité président yo comme premier ministre fallu comme opposant zala liboso. Jamais. Mais Antibal élection en 2023 ezala te. Makambu o Tshisekedi ya bongisi pour population ndimaye na fin ya mandat na ye. Nde bango moko ba ozala juger na makambu wana. Wana na ebiso kanga data lelo. Élection ezala. Élection ezalate, ils ont un avantage à chef de l'État. Pour y comme toza, président de la République. So ba na dialogue bavandi, ko vanda bavandi bou, peuple siko otala. Donc yo pona ko yo vanda pouvoir pour ça la biso boy. O pona ko za permettre Tshisekedi po boy. Donc wana botika siko na jugement ya peuple congolais. Mais en dehors ya makambo wana news tout, les Américains, même le président Félix, ba makambo tout ndenge le kakio, ba yebaki carte ndenge nini ezokeni. Ce que moni babengi ambassadeur Mike Omer ake ko pesa mboso. D'abord faut yeba chef de l'état ba ozana même ici na makambo etalisini. Donc c'est comme wapi na ensemble. Si on peut se le dire, faut tous clair Antibal. Yo lingai Mike Omer a web sa on Tshisekedi. Est-ce que Tshisekedi mutu azo sa makambo ya seni? Jamais. Ya zali garant de la nation avandi. Bobi misela ngai candidat à seni. Confession religieuse babandi potopoto na bango. C'est la constitution, il faut son en assemblée nationale. Si on a assemblée nationale, place au côté garage yangwana. Allez, partenaire peut intervenir libanda. Quand intervenir, est-ce qu'on est satisfait? On est satisfait automatiquement ba mon numéro 1 à bango zo représenter bango ambassadeur Mike Omer, ne Mike Omer a eu document comme mona mboso. Mboso siko va réagir tellement document na ezo tout à mokonzi mboka. Yangwana yaki ko présenter mokonzi mboka tala boy. Donc c'est ça. Antibal ezelo oyo eko comme ça batuti. Et puis ba diaspora bato bozora chimie bobangela ngote. Mokonzi mboka Félix azano na pouvoir. Azano na tembele. Point important élection ezala. Élection ezala te Tshisekedi kandaza na pouvoir. Et puis ba mécanisme ana ono marche nini. Fayu lokoka biloko na te poza bato te ba exécuter mon d'autre so likambo singi. Wana ezalaka IDPC. OK, merci on a malobe uti pa na yo. Tokoti na dossier Moussous. Il serait S-E-R-A-I-T, il serait au conditionnel, aux arrêts. Et Zanani, Ramazan Shadari, il serait. Balobi, Shadari est aux arrêts. Dossier Moussani. Comme on ça pour selon l'information que bakanga ke ba empêcher qui a quitté territoire vers Louf c'est Louf. Mais elle a été il serait bino boza ba communicateur dossier comme niveau.
bon dossier ya Shadar eza il faut koyebisa bato Shadar aza nano arrêté te aza na prison ciel ouvert donc là non ba prison ciel ouvert akobima na RDCT précisément la ville ya Kinshasa te tozozela ba dossier na justice etelema mais aza nano arrêté te to pe interpellé te ba empêcha ki kaka abima mboka te po alinga abima à travers Angola boyoka kala ndenge Angola pesa communiquer akoyamba kata membre moko te ya FCC oyo luka akota nzira bango sanini akende la mokonza mboka voyager bato ba ugangaka bakabili ba osele campagne avandaka te kaka kobima lokola tambola na mituka na bango lokola tambola na mbongo na bango o bango bayiba batikala omona te donc mokonza mboka ndeko bima ko sa ba lobbying na ba pays voisins pour notalisa bango que non RDC ça la miibi belé il faut pas bon encourager miibi ana ba bima ba ya mbongo amno po ba kenda mikila poto donc nga eta ke mokonza mboka nde na zu pouvoir soki bino boyo ke la nga ite nga pe na ndo yamba miibi na bino na bombi bango awa dans ce cas là bokanga ba frontière na bino po na ba voler en cravate wana lokola ba Shadari lokola ba obe minako là notanga ba kombo na yebi ke to en état de toi so ba bina ngai démonter biso de quoi ba miibi no l'accepte no ba gestion na bango donc baza ba voler moko vous ne pouvez pas imaginer donc ne bazana bazaka na prison moko ciel ouvert baza en droit obimati il faut tous avoir na ville à Kinshasa soit amoni na pota na posa pardon a vivre place mo boza lokwa nature lokola mo zamba akena ba jardin na biso ezali awa a otambola na boulevard par-ci par là mais aza na droit kotia makolo libanda te alingaki akende nzela ya lufu akota Luanda asisi ne ba formalité ne ya kimoyibi ba bombi na mutu kantibal na oyebisa yo bakangi kokanga bakangi Shadar immigration mtezwaki bazala sikoso bazuye akosa que non alingaka bimata ndo tala batuneka na frontière awa donc tellement preuve ezate que non alingaka bima bazuye na ngambu na biso bazongisi donc nde tolo babwe Shadar aza aza kozonga aobimate azela ba dossier na o asala grave ya coup sur coup ba dossier ya grave leur bima la justice soko sambi malamu alongi nde justice epese accès aluka abima mais momentalement azana na prison moko ciel ouvert. Ok, azana na prison moko ciel ouvert. Situation ya CNI comme na niveau ni. Ni ça repousse na toza toujours ba retard tant que président officiellement toza toujours ba retard. Expliquer ba ndeko to comme na niveau ni étape ni. Citation ya CNI na otolo bango awa antibal. Citation ya CNI c'est pas l'IDPS nem to yebiso niveau place citation ya CNI komi. IDPS azozela ba confession religieuse comme ba kokaki comme misela biso en tête à sénité et que papa Mbosso. Moi na habité na part na ngai soko réponse ni on peut sa bateau ba Hollande. Citation séné comme na assemblée nationale. Donc papa Mbosso nde siko apesa biso soki ba ondima candidat o ba bimisaki na si confession wana. Mbosso soko andimami soko Mbosso aboyi. Et puis, Marambu ya Seni, na ebisaka batu awa élection ezeloko ba négocier. Le reste on est la formalité. Notre président Félix Antoine Tshisekedi déjà a eu deux mandats. Ba pesi yango na communauté internationale. Là no ba communauté internationale allié na zo peser, c'est l'État-Unis d'Amérique. Oh asali na ye ba nini. Ba sane ba contrat oh ba ngombalé ba yebani pour l'intérêt à notre nation. Maintenant, le reste on est la formalité. Yango moni États-Unis za ko intervenir, Nations Unies za ko intervenir na marambo etali destination ya numéro 1 ya CENI. Donc batu baza na bango calme, baza calme. Numéro 1 CENI obima aozala mutu o ko permettre maloba kondo Etienne Tshisekedi alobara na biso que non, IDPS au pouvoir ma pona mi bien et salama. Donc batu baza la calme. Quand on a IDPS to bangela ngoti. To bangela ngoti pourquoi Atibal bandeko ba olanda il faut pas comprendre de l'eau moko. Namboka na biso volonté politique partout ezala nango eza IDPS. Okoye bisanga ite communicateur mon côté à parti ya mboka o azala na volonté lokwa ba communicateur à IDPS. So zuka ba communicateur à FC c'est pour aller quand émission boyi. Aya gaga boya kumisa kabila bo. So tay na poche na ora msusu $5,000. So ken ensemble yo moko mona Moïse Katumbi. Bamsusu bayaki awa alo azaka boye 2 jours agangeli Moïse bou apa fuki mais le seul parti où eza parti ya état d'esprit
oyo tosalaka automatiquement totalaka mbongo te totalaka non volonté ya mboka na volonté ya parti na ngai eza IDPS non ya boye na lobeli IDPS ya deux fois pe ndaku na ngelali nzala donc pour on laksa bolingo nanu eloko wana même eloko wana to memango ekenda tina makambo etali mapona atibalo monga nde na olba sikoyo boye bato baganga ko IDPS abongami te na mapona mina sekaka bango mabe na sekaka bango mabe po IDPS ya parti ya mot d'ordre omolka nde na émission no so no bikaka lobby biso no stokuta na école intel communiquer IDPS to ke ko voter mokonza mboka ba sala vote wana omona tala bato baye ebele mais na parti mususu opesi mot d'ordre po bato babima baba pesa biso no mbongo lelo oyo ba réalité comme monana FCC a organisé ta marche mais là azali na pouvoir omona ba marche à organiser omona mnaka no combattre à IDPS alati lizopo makende ga zo mbongo po papa lobaki kende lia lelo siko ba omo raisonner ba mbongo esi OK bo attaquer justice pe kita bane ba attaquer justice IDPS ah d'accord on a manifestation na manifestation ni oh to salima et IDPS a sali manifestation te mais tout le monde ba drapeau IDPS wana oh et bon yo bien wote ke ba lelo na Congo comment mutala te lo mo la pas yo mone lo nga jeko o mone lo nga jeko na marche wana ba organiser parmi ba jeko ba ça quoi ça mon quoi IDPS jeko organiser marche si on faut tolobela ngwati bal jeko organiser marche ba autoriser dans hôtel de ville tout na hôtel de ville itinéraire ni na PC jeko jeko ça li marche ne boye bango na ba fayulu bango no so ba boire bango na tsangu et si des arabes ngane si de to esika moko partant aux aloro cuisine mon boya biso ya mukebo te tozo solo là siège ne oza kota pa di peuple ozo ba mais quand côté na biso côté pa di peuple côté nga la rat et si da la ouais ngane to ba kota ka savu te yo ba kala siège antibal yango wana nga na lo ba côté apa côté robo eza na kasavu nga za la côté wana yango na lo ba na ok non itinéraire ba pesa ki jeko na gouvernement ezali côté ya boya tsangu ezali côté wana te je crois pas comme côté wana te tala omoni lo na Congo comment so lingo sa elo no mo boko c'est la IDPS auto fêter awa journée ba marti ba ndonation ba kufa na permanence et monani na ba photo ezali ba on ba bi ba tumbi ba l'acception mutuni akufi ofandi yo mo pelisi bougie na kata ndaku na lo la ta IDPS aza posa ba tumbelo kone ba bilo mususu batika o la tango IDPS et salami deux fois na année eloko wana esalinga pasi pourquoi ki mutema mabe dernièrement boyokaki oh mon seigneur un cardinal bato IDPS c'est IDPS akomisa 14 personnes ba kotaki ambo 14 personnes ngai kaka oh ata IDPS alobi te nga monde na vandi à la fin terrible so na eka na base na nga IDPS viva IDPS viva lobi biso no place à mutentel tala lo moto ba okita mais pourquoi bonbola te IDPS mobo et lo mobo boyebi ke non Mouli mon papa Etienne était mais la bateau annonce ba ko c'est IDPS atika lo organiser marche te Jeko organiser marche andeyo ya makambu na ye oyo est concerné ye son pesa la plateforme ne so les associations na yaye alobaki ba soutenir ba institution ya mboka gouverneur amoni te muto soutenir ba institution mboka to pesa autorisation nde asala marche ne bango mi ko récupérer oh kaka récupération politique et l'ora batu basali allez bazor ba koti bilora mabe po baloba maintenant je me suis compris pourquoi IDPS aboya opesa batu ba carte na débit ya mandat na biso po soro ba pesa ba carte et belé nga bando sa ba crime na komboa ba carte ya IDPS die bon lelo ba faux combattant ba na IDPS na ba matinée secrétaire général ba drapeau ezate biso mo bato to za na IDPS to za yo déclarer drapeau pour ça loko ça nango crime après c'est bima IDPS non IDPS bien sûr bagangaka eza parti o ba voyo boy non eloba mabongo po to za parti moko za masse to sangisi ba fa batu nyonso ba na kati yango mona likambo tiseke liso sombiango mutaliboma akota na ndenge na ye muto mayele akota mayele ne avocat pour akota na mayele ne c'est ça antiba IDPS organiser ke loroté. OK, merci monsieur Sili maboke benda sina na reta monsieur Sili n'habite mot de la fin notre campagne mot de la fin ngezaka congolais partout aux alliés soutenir mokonza mboka ndenge ntibalo bato continuer ko prier pour na mokonza mboka azana ba idée ya bien ba innovation ya bien et ko kisama na mboka biso afin que to envia sou ba mboka ya batuté. Mon numéro c'est plus 243 85 85 29 729 85 85 29 729 na pesi pasteur Jean-Jacques Kumba Mbote na pesi papa
Landry Foudissa Liebo monté ma maman koni mbote na bosante yuka buku bande ko nyonso balandanga la voix céleste na pesi bébé lay la na banda na pesi mbote ko kwa nyes bino nyonso tantine bena bambote place bozali en tout cas na lingi bino mingi merci. OK, merci to comme na suka émission biso émission bolinga. Tolo batuto baté automation ko sala décryptage ya actualité politique. Auto yambaki l'enfant terrible né to ça qui actualité. Déjà pas la bino affaire à suivre. Ciao. Été communicateur mon côté à parti Yamboka o azara na volonté le quoi ba communicateur à IDPS. So zuka ba communicateur à FCC pour aller quand émission boyi. Aya gaga boya kumisa kabila bo. So tay na poche na ora msusu $5,000. So ken ensemble yo moko mona Moïse Katumbi. Ba msusu bayaki awa alo azaka boye 2 jours agangali Moïse bou apa fuki. Mais le seul parti où ils ont parti, il y a état d'esprit où tout ça là automatiquement total la mbongo total la non volonté ya mboka na volonté ya parti nanga et ça IDPS. Non ya boué na lobel IDPS il y a 2 fois pe ndaku na ngela li nzala. Donc pour la ça bolingo na ni eloko wana même eloko wana to memango e kindati na makambo etali mapona. Atibalo monga nde na olba sikobo. Bato baganga ko IDPS abonga mite na mapona mina sekaka bango mabe na sekaka bango mabe pour IDPS ya parti ya mot d'ordre au moins quand on a une émission son obligaka lobby biso no stokuta na école intel communiquer IDPS to ke ko voter mon konzamboka ba ça la vote wana au mona tala bato ba ebeli mais na parti mususu pesi mot d'ordre pour bato babima baba pesa biso no mbongo lelo oyo ba réalité comme mona FCC organiser ta marche mais là il y a un pouvoir au monde ba marche à organiser au monde amna no combattre à IDPS à la tilizo pour makene gazo mbongo pour papa lobaki kendelia lelo siko ba mo raisonner ba mbongo esi OK, bon attaquer justice ekita bane ba attaquer justice IDPS ah d'accord on a manifestation na manifestation ni oh to salima et IDPS a sali manifestation te mais tout le monde ba drapeau IDPS wana oh et bon yo bien monté que ba lelo na Congo comment mutala tse lo mo la pas yo moné lo ngasheko au moné lo ngasheko na marche wana ba organiser parmi ba jeko ba c'est quoi ça mon quoi IDPS j'ai quoi organiser marche si on faut tolobela ngwatibal j'ai quoi organiser marche ba autoriser dans hôtel de ville tout na hôtel de ville itinéraire ni na PC jeko j'ai quoi ça li marche ne boé bango na ba fayulu bango no so ba boire bango na tsangu et si des ab ngane si de to esika moko partango za loko cuisine mo ya biso ya mukebo te tozo solo la siège ne oza kota pa di pepe ozo ba mais quand côté na biso côté pa di pepe côté ngaza la rat et si da la ouais ngane to ba kota kasavu but te yo ba kala siège na antibal yango wana ngana oloba côté apa côté robo eza la kasavu bu ngaza la côté wana yango na oloba na ok non itinéraire ba pesaki jeko na gouvernement ezali côté ya boya tsangu ezali côté wana te jeko pa komi côté wana te tala omoni lo na Congo comment so lingo sa elo no mo boko c'est la IDPS auto fêter awa journée ba marti ba ndonso ba kufa na permanence et monani na ba photo ezali ba on ba bi ba tumbi ba l'acception mutuni akufi ofandi yo mo perisi bougie na kata ndaku na lo ngola ta IDPS aza posa ba tumbelo kone babilo mususu batika oleta ngo IDPS et salami deux fois na année eloko wana esalinga pasi pourquoi ki mutema mabe dernièrement boyoka ki oh mon seigneur un cardinal bato IDPS c'est IDPS a remis 14 personnes ba rotaki ambo 14 personnes ngai kaka oh ata IDPS a lobité nga monde na vandi à la fin terrible so na eka na base nga IDPS viva IDPS viva lobi biso no place a mutentel tala lo moto ba okita mais pourquoi bonbola c'est IDPS mobo et lo mobo boyebi que non Mouli mon papa Etienne était mais la bateau annonce bako c'est IDPS atika organiser marche té Jeko organiser marche andeyo ya makambuna yi oyo est concerné ye son pesa la plateforme ne so les associations na yaye alobaki ba soutenir ba institution ya mboka gouverneur amoni te muto soutenir ba institution mboka to pesa autorisation nde asala marche ne bango mi ko récupérer oh kaka récupération politique et l'ora batu basali allez bazor ba koti bilora mabe po baloba maintenant je me suis compris pourquoi IDPS aboya opesa batu ba carte na débit ya mandat na biso po soro ba pesa ba carte et belé nga bando sa ba crime na komboa ba carte ya IDPS die bon lelo ba faux combattant ba na IDPS na ba matinée
secrétaire général ba drapeau ezate biso mo bato tozaka na UDPS tozango yo déclarer drapeau pour ça noko ça nango crime après c'est bima UDPS non UDPS bien sûr bagangaka eza parti o ba voyo boy non eloba mabongo po toza parti moko eza masse to sangisi ba batu nyonso bana kati yango mona likambo tiseke liso sombiango mutaliboma akota na ndenge na ye muto mayele akota mayele ne avocat pour akota na mayele ne c'est ça antiba IDPS organiser ke loroté. OK, merci monsieur Sili maboke benda sina na reta monsieur Sili n'habite mot de la fin notre campagne. Mot de la fin ngezaka congolais partout aux alliés soutenir mokonzi mboka ndenge ntiba bato continuer ko prier pour na mokonzi mboka azana ba idée ya bien ba innovation ya bien et ko kisama na mboka mso afin que to envie asu ba mboka ya batuté. Mon numéro c'est plus 243 85 85 29 729 85 85 29 729 na pesi pasteur Jean-Jacques Kumba Mbote na pesi papa Landry Voudissa Liebo motema mama koni Mbote na bosante yuka buku bandeko nyonso balandanga la voix céleste na pesi bébé lay laye na banda na pesi Mbote koko Agnès bino nyonso tantine bena bambote place bozali en tout cas na lingi bino mingi merci. OK, merci to comme na suka émission émission bolingaka tolo batuto baté automesana ko sala décryptage ya actualité politique auto yambaki l'enfant bené to ça qui actualité. Déjà pas pour la bino affaire à suivre. Ciao.